Bonjour, j'ai solo likambo. Vraiment, j'ai nazana li solo moko ao. Nga naza lokola témoin killer. Nazo tindelo des photos. Ya makambo leki na Luanda anangola. Eza na jeune moko boye bobo azalaki na ngaya 0 awa. Azoki mobala bato homme femme mariée. Na kati ya ndako mpo mobali na baosala masolo akotaka prison. Abotola mobali ya mwasi bato. Na mbongo o famille mwasi ya mobali akala bapesaka ye. Atekaka bakabelo po ayeba kolandela ndeko na ye kuna na prison. Ndeko na bango oyo mobali liboso ye aboya landela te asundola mobali wana prison likolo mobali ya kozwa ona zotinda photo mbongo wana banda famille wana bapesaki kwa 5000 bando balola pona ayeba kolandela makambo ndeko na bango aza na prison po angula to mwana mboka bana na bana ye azoka mobali wana ya gaya 0 azakini le lokote azwaki mobali ya gaya 0 azali na eloko te ale mbongo wana famille wana epesaka ye akomi na ye kobumbango na mwana mobali oyo et alors ale akoma kosala yango commerce mobale bakoma kovanda nzoka mobali abombela ye prise ale mobali apesi ye baboule oyo te nakende États-Unis bongo yolanda fona kende basibistonsa makasi tout ça mwasi asali ye makambo États-Unis oyo nga na kolanda teka biloko ya ndako so nake 3 mois depuis 2016 kaka na kobenga yo tokuti baréalité trompe achange baloi awa boye na boye zela moke ali après répondeur 2017 2018 ali mwasi abandi malade na fin ya 2018 le yatindaki mwasi mosu abengai maana mbongo te dafa soki toza mokolo ozolongo mabe oza mokolo otiaka baproduit na lingi yo te mwasi wana basusi wana esali ye cancer estomac nde toloba boye akufaki mwana mwasi wana akufaki mercredi en tout cas publier garçon oyo ndenge asali mwana mwasi akosala yango bato mosusu ndenge aza wana famille eza bato bandundu ndenge alie mbongo ya gaya 0 bo bagarçon moko ya pamba nzambe akofuta ye Sylvia Cote na sa mabele ye bobo adonda na États-Unis eza lola te toza na suka likambo eza na suka